le 29 juillet 2024. Tu es na tango wana ezalaki ya pasi kasi lelo ekomela biso ya esengo ndenge moko lobi yango eke bana bakoanvie bango bana bakozwa misala bana bakobala mama message nino kopesa epai ya bana na yo na mokolo mwa lelo oyo bazalaki peut-être bayoka mongongo na yo bazwi ntan wana te kasi ata na nzela oyo maloba nini okoloba na bana oyo bazolanda yo mpe bakolanda yo mokili mobimba. Merci beaucoup maloba ya solo kozala ebele mais maloba mingi ezalaki un peu restreint, c'est-à-dire bino bozuka mwa fichance wana ya solo lelo eza mokolo munene. Le 29 juillet 1958 ezalaki mokolo ya pasi ngai nazalaki te nazalaki na tiela epai ya papa Kuluto papa Kisolokeli nakende kopase vacances kuna likambo na ntango ekwei esalaki biso pasi mais towumelaki lisusu te tosisaki vacances te nazongi na Kinshasa. Ntango nakoti na ndaku namoni papa, je ne l'ai pas reconnu. Il était tellement déformé na bapota oyo azalaki nango elongi ndenge evimbaki, je ne l'ai pas reconnu. Nakoti natali nga abi, mais ça c'est pas papa. Abi oui maman, c'est bien moi. Donc ezalaki mokolo ya pasi ndenge tolobi. Journée ya lelo nalingaki olekisa ngo ndenge wana te. Nabandaki na mabondeli ti na ndenge nakitaki ya na se nazaki kuna na likolo na étage na ye na sawa nde to partager journée ya lelo wana nde sale sengo na ngai parce que je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Yango monika moi sengo tozalaki nango parce que c'est un anniversaire quand même très important pour moi. Donc ezalaki mokolo papa tangisaki makila na yebiso nyonso toyebi yango. Lukulu c'est libération en français. Donc on a été libéré ce jour-là. Makambo ebele elekaki mokolo wana toyebi yango. Les trois Congos va se retrouver na lieu d'accident wana. Mais ezalaki un hasard te, c'est Dieu qui a voulu comme ça. Yango wana mingi kolobezali te. Nzelo tolanda keza vraiment nzela solo. Ngana zaka convaincu à 120%. Pour ne pas exagérer, parce que je suis sûr de moi. Je suis sûr de ce que je dis et de ce que j'ai entendu. Yangona laka très fier d'être kimbanguiste. Je crois que comme beaucoup parmi nous le sont aussi. Ngana laka très fier d'être kimbanguiste. Ça ne me gêne pas. Partout où je me trouve, que je suis kimbanguiste. Croyant kimbanguiste. Donc vraiment eza esengo bandeko na ngai toyika mpiko na mabondeli et oyo bazali kotinda biso na mokonzi ya bule bolingo mibeko pe misala to salela yango esika nyonso ozali salela bele ya yo mondi mitala kaka ya yo kotala te mais un tel ou bien nini te tala oya yo parce que le salut est individuel. Yangwana vraiment natondi bino botondi ndenge bandeko boye to partager les kambango, c'était pas préparé hein. C'est arrivé comme ça l'improviste dans le sens que na kanisaki kozala soki la tristesse mais c'était la joie. Donc merci beaucoup et bonne fête à tous les kimbanguistes partout où se trouvent. Merci beaucoup maman. Kasi maman iloba moko otokoki pe kobomba te tobeki na ngambo ya este bana bino pe bazolela mingi kuna na tango biso zana esengo kasi bango kuna pasi na pasi mama soki bayeki mongongo na bino maloba okoloba na bango pe ekopesa bango pe lisusu kimia. Merci beaucoup bande kwa este tobosani te pona mabondeli tous les jours na kotiaka bango bayika kaka mpiko bitumbane kosila nzambe azalaka na montre ya ye oyo biso batu toyebaka pete tokomona kape yango te. Mais bitumbe kosila biso nde tosala makasi tosala ndenge nzambe azali kosenga biso biso nde tokobikisa mokili yango na bapesaka biso Zacharie 8:23. Donc vraiment bandeko ya est na yebi ke mingi pe
nakutanaki na bango bawutaki bipai bitumba ezali balobi mama bana no baza kokufa ebele me biso baye mpe tozalaki kuna nzambe asali grâce mpo nzambe akokotika te satan aextermine mokili bongo yayelaki nini pasi eyali ya solo me pasi yango ekosila tozala na kobanga te nzambe azali nzambe donc tobosani bana este te. Merci papa. Merci beaucoup maman. Bonne fête. Bonne fête à vous aussi. Merci beaucoup. Merci.